mais oya mama oyo aekolela na media mama mobola saki na ngai na côté ya bureau na ye $735. Tango pesi sikoyo alobi na ngai kende oyo alobi ngai na insistaki 3 fois er na insiste aboyi alobi ke yo kende nakokimisa eglise minene boye mpo na mbongo oyo yo kende kaka alobi okoya kozwa mbongo na ye ekomi soki nakei azobinisa-binisaka ngai soki nakei azobinisa ngai na baprotokole na ye na bato nyonso eglise na ye akomoloba soki azongiseli nga mbongo wana nanga napesaki ye mbongo wana lokola mbongo aloye ye azoluka mbongo aloye soki azongiseli nga mbongo wana ekozala ane moko mwana akufi nga ane moko mwana akufi ngai kofunda un serviteur de Dieu te na oyo etali makambo ya mbongo eza malamu te. Un serviteur de Dieu batanga kombo na ye na media mpona likambo ya mbongo babenga ngo escroquerie na droit. Escroquerie eza condamnable. Ndeko nanga mama naza mobola. Shalom, shalom, bien-aimés dans les Seigneurs. Un grand merci na binonyon tout bozo la nabiso de partout. Bonzambe na bonzambe lola ezo futa simananto ya koloba kenzamba boto kwaye. Lisusu wapi na manso azo saïda biso elongo na pasteur Feza Misia la bouche autorisée de l'Éternel depuis Zurich na filo mukoya motema ya bivense deo mope na mama Gisèle luke le motema papa Emmanuel na Boston toza de cœur na bino mama Nabiso Ozola Nabiso donc toza de cœur Nabino Nabivense Domo ok ba butuko bungisa ba moi papa na maman na bango awa na Kinshasa Bivense Domo na maman Gisèle luke lotika etenzama lola a consoler bino toza de cœur Nabino bozwa bilili ba bilili vidéo ya matanga nene ko s'est passé awa ya mama ya ba Bivense Domo pe ya maman Gisèle luke lo oyo awuti ko tika biso azongisi molimo pa na nkolo awa na Kinshasa. Merci na binonyo stubozo la na biso bonzambe na bonzambe lola ezo futa simananto ya koloba kenzama boto kwaye lisusu soit bien-aimé dans les Seigneurs awa na émission de autres na jujika affaire Baraka Mugisha bien-aimé dans les Seigneurs to somba moi si je m'a ébélé y compris pe makami ya majabu to na jujika kabeya. Shalom mon frère. Shalom de ça va? Nazali très bien. Kimieza voilà jujika tolani ba bilili Maman Zolela, na habité sur Bagro Tchelabiso vidéo. On l'a n'a qu'un peu, hein? La Tchelabiso extrême, ok? Loba, problème aux Alinango, maman. En tout cas, bonjour papa. Loba Makasi. Bonjour papa. Awa ngai naza na pasi. Nakenda utaki obungisa de moto nanga ebungaki. Nakendaki epa pasteur nani Baraka Modisho. Er na komi pona kokota na église na ye fo kofuta mbongo. Nafutaki $10. Er na komi na église na ye téléphone ekota te saki pe ekota te. Ezalaki na date nini penza? Ezalaki na le 27 ya 10e mois. 10e mois 2021. 2021. Donc mois passé. Mois passé. Potoza na novembre. Er na komi ayebisinga na pia téléphone na ngai. Na bimi libanda na zwi téléphone. Er na zwi téléphone na bimi nango na koti nango na bureau na ye aye kozongisa nga lisusu libanda zonga mulimo wa nzambe ezolakisa nga ke oza na mbongo moko boye $735 na zwi mbongo wana na pesi ye kende oyo alobi na insistaki 3 fois apianga mbongo na nga azoboya nakomi okende baprotokole na ye na bato na ye bakomomena nsenga bazobundisa ngai nazosenga bato ya mawa osengela nga mbongo na ngai epa pasteur Baraka Modisho. Yo kendeki penza kosala nini kuna? Nakendaki ozalaki na problème nini? Nazalaki na problème ke a prier pona ba moto na nga mibale ebungaki. Er nakomi kuna ayebisi nga ke napia ye mbongo naza nango pona prier pona ngai. Er napesi ye mbongo nga nakanisi ke akoprie azongiseli nga mbongo azolinga susu kozongisela nga mbongo te ekomi kendo ya lobi soki nakei baprotokole na ye babandi kobundisa ngai nga moko nakoki te nde nasengi bato ya mawa bosengela nga mbongo na nga epa pasteur Baraka Modisho. Eza combien mbongo? Eza $735. Yo okendeki po a
sambelela ye pona moto oyeba moto ezali wapi mais sikoyo mbongo azwi mbongo na ndenge nini okamati mbongo okabeli ye nakabeli ye mbongo te napesi ye mbongo te ye moko ayebisi nga na kati ya biro na ye ke yaka nazomona na mbongo moko boye yaka toprie ye mpo na mbongo wana ezalaki wapi na ntango wana ezalaki na kati ya saki na ngai na kote ya biro na ye $735. ntango opesi ye sikoyo alobi na ngai kende oyo alobi ngai na insistaki 3 fois ere na insiste aboyi alobi ke yo kende nakokimisa eglize monene boye mpo na mbongo oyo yo kende kaka alobi okoya kozwa mbongo na yo ekomi soki nakei azobinisa-binisaka ngai soki nakei azobinisa ngai na baprotokole na ye na bato nyonso eglize na ye akomoloba soki azongiseli nga mbongo wana nanga napesaki ye mbongo wana lokola mbongo ya loyer ye azoluka mbongo ya loyer soki azongiseli nga mbongo wana ekozala ane moko mwana akufi nga ane moko mwana akufi ngai oza marie oza na mobali naza na mobali na ngai na bana misato osalaka nini natekaka tomate yango oyo awa $735 ok est-ce que okendeki na polisi nakendaki la polisi te nayebisi nga nakutana na basali ya nzambe nakutana na shefu ya bapaster nakeye pa dodo kamba tokutani te bayebisi nga nakepa mukuna nakepe pa mukuna tokutani te bazolingaka tokutana na bango te ka baza na bapriere ere moko kokende baza te olobi bato ya eglize yango bazoloba nini mpona likambo oyo bazoloba ke mbongo napesaki lokola ofrande ebela mbongo bongo nazwaki na likelemba na kozwa yango wapi mpona napesa mbongo wana lokola ofrande ça va merci mama nayebi te soki papa okoloba mwa eloko nayebi te ndenge kolandana nawe mama auti koloba paster escroquer mbongo na ye paster wana azongiselaka mama bato mbongo na ye aza mwasa libala soki azwaki mbongo na ye apesa ye mbongo na ye nandengaki ça va bon mama toyoki nyonso maloba na yo oyo ekoleka na internet lelo tokoluka tokutana na bato oyo bakosalisa yo soki baza na posa na yo pour que bazongisa mbongo okomona biso tokoya awa parce que problème wana elekisi bapaster bazolekisa mpenza eza normal te esengelaki basunga nde bato mais bakomi siko koescroke bato eza normal te en tout cas tokomeka kosala oyo ya biso soki nzambe akosala okoya komona tomoni awa mpe lisusu merci mingi mama ok voilà mama azolela mbongo na ye azoreklame mbongo oyo akina kotike pa baraka mugisa nayebi te nga nayokisa ke mama ya kotia ofrande akomi soki koreklame ke bazongisa mbongo na ye na nde olandi na video nano ya mama eloko nini okoloba nakoyoka mama makanisi nini eyeli yo merci ndeko alvi nakopesa mbote na mama prophétesse Kimbangu nzambe apambola ye parce que oyo asali jesu wana asali mpo na ngai ekoti ngai mpenza makasi nzambe apambola oyo mama prophétesse bisika uzali ndeko na ngai nayebi te soki likambo yango ezali ya mokolo nini nameki korefreshir na mozindo mpo na koyeba situation yango lelo ya mama wana ezali ndenge nini parce que bamama na biso baza na mindondo ebele pe ya oyo etali ezaleli na bango mama azali kose trompe mama bakokozala bakosi ye mama akozala landi loyenge eke kosukele na ndenge moko ya malamu mabe pardon et ensuite mosali na nzambe aye kozwa raison eloko wana nde nazali kobanga alvin okose rapele ke makama mimi chibola na eveke mukuna ezalaki kaka boye baye ko comprendre après que erreur ya mama
yaye moko mami. Avant cela, Moïse Mbie na Eliane baeko comprendre après. Oye kenda kitina niveau ya justice. Baeko comprendre après erreur ezali yaye moko Eliane et komi akoluka ko se réconcilier ya kosala ba makambo ndenge na ndenge po tekimi ekota. Ba mama ba réfléchissaka malamu tango bazali kolobaka. Kolobang pe baza koloba wapi alville na ba media. Ezali kosala malamu te. Ezali kosala malamu te. To lobeli yango mbala na mbala. Koya kaka na media. Pona kofunda. Kaka na media. Na ba réseaux sociaux. Pona koloba mabe. Attention. Toti kolanda récemment. Cardinal Ambongo. Senko, Babechole. Nini toyoka kite et alimenta ki ba réseaux sociaux. Lelo makambo ebongwana. Et combien ko senga pardon et combien ko changer. Pona nini tozali ko utiliser ba réseaux sociaux na nenga malamu te ya ko funda, ya ko salir ba réputation à bato. Et au fur et à mesure que makambo za ko évoluer et combien ko changer. Alvin na kolana ndenge na vandi na yoki et salaki nga pe moi passe. Si les faits ezali juste et salaki malamu te. Bakoki kofunda un serviteur de Dieu te na o etali makambo mbongo. Eza malamu te. Un serviteur de Dieu batanga kombo na ye na media pour la likambo mbongo. Babenga ngo escroquerie na droit. Escroquerie eza condamnable. Ndeko nanga mama na za mobola. Nga na yo awa totetaka likambo moko ya passer moko mama moko yaki na église na ye kosenga mbongo. Na ebite so aki kosenga lisungi. Mais ebisaki on appelle ça combien? Na pesa o combien? Mabende atindika ki mama wana. Mais awa tomoni babendi nde mama mbongo tokamwe. Kuna akenda ki kosenga pasere moko alobi na pesa combien? Ata kwa tindika ki mama alobaki pesa ata $200. $200 mukebo e babete na mbata na kobet. To ebi suite ndenge elekaki na ebite soki ndenge nini bayebisaki nga ke bakipaki mama na malamu elekaki na ndenge moko ya bien. Mais oyo ya mama oyo aekolela na media. Mama mobola Arvin nazongela écriture moko natangaki awa po nzambe basakanaka na ye te. Naza na Proverbe 22 nakekaka na Proverbe 22 wana natanga verset 22 balobi ne dépouille pas le pauvre parce qu'il est pauvre. Aza mobola yo so dépouiller lisusu. Et n'opprime pas le malheureux à la porte. Malheureux na porte, c'est une église. Porte cause à lokola église. Car l'Éternel défendra leur cause. Si n'attendra version pour les politiciens. Car l'Éternel défendra leur cause et il ôtera la vie à ceux qui les auront dépouillés. Kolo akosala eloko oyo alubi ao. Yo ozali ko nyokola mobola ozali ko dépouiller ye. Attention, kolo akolongola yo bomoi yo muto zako de pied pauvre. Alvin ngai na comprendre te na likambo oyo modèle batounie ba question maman na modèle aza ko répondre. Mais journaliste wana atuna qui était mobali na yo
ye tango yebisaki ye ayebisaki yo nini boyokanaki nini na mobali na yo. Parce que là le mari c'est comme si Aza écarté na likambo yango. Pourtant mobali na ye falaki a réagir. Église il faut kanisa babola. Soki église ezo kanisa babola te, en tout cas c'est le comme sous. Na ba église babola baza belé. Il faut baza la paix prise en charge. C'est-à-dire prise en charge comme tel ndenge na lobi mais basali saka bango. Écriture moko ezali awa na Galate 2. Apôtre Paul alobi yango bien tanga kendo kutana na ba petelo. Na zwa verset à l'ikulo, na verset 9. Alobi ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas, donc apôtre Pierre et Jean, qui sont considérés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association afin que nous allassions, nous, vers les païens et eux vers les circoncis. Dans verset 10, ils nous recommandèrent seulement de nous souvenir des pauvres. C'est ce que j'ai eu bien, c'est ce que j'ai bien eu fait, c'est ce que j'ai bien eu soin de faire. Et là, comment kokaka, l'apôtre Paul, Jean, Jacques, Pételo, yebisaki apôtre Paul na Barnabas après koyoka bango koteya balobaki boza batum toza molimo moko molimo ekitaki na Pentecôte wana na mone kitelaki pe bino toza batu moko bokoba côté bapagano biso totikali côté ba circoncis mais eloko moko na koyebisa bino na eloko ndako ko recommander bino bobosa na babola te. Apôtre Paul lobi yango nde na tikalaki kosala yango. Mais beaucoup de pasteurs na biso bayebaka eloko wana te ko prendre soin na ba pauvre. Au contraire, ils sont tentés de dépouiller ba pauvre. Alvin na bamboka mususu. Je vous dis la vérité, pasteur on a ba lokotier déjà. Ba lokotier facilement. Il suffit qu'un avocat moko quitte place wana. Ah non, c'est fini. Bah porter passer pour bah locotier place à Zawan. Bah locotier de l'escroquerie, bah locotier bah kenaye. Oko dépouiller maman bah tout boité. Mais mobile il n'est pas sokomituna. Pourquoi il n'a pas le courage de le faire? Na yoki abalobi akenda ki pa prophète Dodo Kam. Bah yambiete. Ake pa évêque Mukuna. Bah yambiete. Ah akenda ki ndenge nini? Mais son mari Yesu akutani na femme samaritaine. Femme samaritaine on peut maloba pute zari kuto on dirait malongate. Yesu a tourné femme. Peux-tu me donner à boire? Moi sengo atalabi ndenge nini yo zo senga ngamai. Yo za muyuda. Ngana za musamaria. Biso na bino teoka nakate. Ndenge no zo senga mai. Moi sengo bakisi lisusu. Alabi en plus on s'appelle Neloka kotoke la maïté. Oh, moi si mon quoi? En plus, on a Neloka kotoke la maïté. Na kotoke la maïté. Yesu atalié. Alabi, si tu connaissais les dons de Dieu, et qui est celui qui te parle? Alabi, na osekiso na sala mutumoko à l'époque, le musicien chrétien moko eba kinga pendate. Eh bien, pendant que la promotion, et moi j'étais là, eba ki pendate. Alinga la promotion na ewana asanet ko budenga aibi penate donc ngande kolo ciel please na raga télévision aiba ki ne penate azuka Nathalie kande balobe Nathalie kana misobi monsieur si tu connaissais les dons de Dieu et qui est celui qui te parle on nga ko wele la koloba ke papa nazolo ko salela nga promotion ba ki ko bise après bobi papa mais mutono sur la naï. Quand tu laisses un regard sur la mission service, quand tu es en atte, ah, Asimbi Moutou en retard, ah, papa n'a pas qui n'a bien, tant que n'a si tu connaissais les noms de Dieu.
et qui est celui qui te parle, tu repis demande. Aux hommes, yes, abisi moi saroni, abisi kende, bengelanga mobali na yo, bengelanga mobali na yo, habite nazana mobilité, ah bien, ya solo, la suite boebi. Voilà comment cet homme devait faire aussi. Mobali na esengeli ya yo moi soka matambongo kende ko semer sans que mobali no ayeba. Et ça la kate. Mais moi ça peut explication mususu hein. Mais je sais mes explications après siango et ça peut clarté. Banani bazo est-ce que zalié mugisha lobi ke atika monga atika okuyela ngo aya ozwango lobi. Mais na côté moko na on dirait bata protocole atika kisa kine na côté à port. Les années une vidéo to la na chango. Mama ye abungisa gi moto na ye. Aye et papa baraka tellement da prophète amonaka. Ala se place moto ezali. Tant maman ye protocole a lobi na bio aye bise que non avant kutana pasteur consultation ba futa $10. A foutu $10 à consultation. Ça aussi, il faut éviter le quoi. Ce n'est pas biblique. Consultation, ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. C'est pas biblique. Les alités. C'est pas bien. Qu'on fout ta consultation. Yo kende yo kakako balobela yo. C'est tout. Les restes, c'est la libéralité. Ce qui moutoua na conscience na ye. Parce que azui et lo komoko de la part d'un serviteur, il peut le faire. Mais ce que l'ingité serviteur est exigeante. Mais c'est très exact. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Ça, c'est Christ qui a dit ça. C'est Christ qui est l'auteur de la parole. Ce n'est pas un serviteur de Dieu qui est l'auteur de la parole. Non, ce n'est pas lui. C'est Christ. Après, si bino gratuitement, bino peut que ne copier cet évangile gratuitement. C'est tout. Ne demandez rien. Parce que Dieu est puissant pour nous construire en charge. Celui qui prend en charge, c'est Dieu lui-même. C'est mon serviteur que j'ai établi. N'a construit en charge. Il a besoin de serviteur. Il ne faut pas exiger la population. C'est ça ce que la Bible dit, dépouiller les pauvres. Ceux qui ont les pauvres, qu'est-ce que vous allez faire avec une telle femme pauvre? Au conseil de consultation, une femme pauvre. Mais je n'ai pas de verset à couper sa place. Pour moi, que ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon ce qu'il fait. Ce n'est pas bon. Pas question de $10, c'est mauvais. Et dans le du solo, il y a Saoul, non? Babungisi nyamana bamba ki o luka prophète. Bakuta na Samuel. Pona ki ala ki sabongo iskan nyamake. Mais Samuel a tika aussi Saoul mbongo te. Tout à fait. Olobi pena aussi pena passage à bien. Il n'avait pas demandé. Il n'avait pas demandé. Saoul ndé na ndenge mais lui n'avait pas demandé. Et ça, le coup, les militaires syriens, Naman et les Syriens, les prenaient à Zalaki. Yé Naman nde ayaki na biloko pa mona kike mutuana ba ebi singa akobi misanga lèpre. Ah, et Zalani na memele moi donc. Il n'a même pas vu Élisée, il n'a même pas vu. Il les a tenu qu'à serviteur de Géasi, qui n'est pas bien mieux ta 7 fois moins in Jourdain. Oh! Je rentre comme mais Boutou Azazo Sakananga, moi général qui nous voit dans le jour de Maya Pambala, Bama, Panabiso Bama Nengenin, Yamalo, Bama, Machoto Zali, Bama, Yamoudi Zali, Bama, ya les conseils Zali, Yamé Magana Bama, Bama, ya Kalamo, ya Salité. Oh, on est zan, Batunende Babonde la qui est. Alors, Bibolo, quoi n'est pas Nabika, Tikanam, a bêti cette fois Monique à zone. Oh, à Monique, oh. Mais Mouton bi vérité a mêlé siko badon. Badon ya bongi ça qui déjà au départ. Élisée a boya qui il s'est souvenu de Christ. Oh le baki déjà avant mon qu'il est bad. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Est-ce que ba serviteur ya bonne accueilli serviteur na Géasi ndé akenda ki kozwango. Géasi c'est le type de serviteur de Dieu cupide. Oh, bazakana boka na biso bazana à travers le monde entier. C'est ça le type de donc c'est ça. Donc chez nous et partout ailleurs, il y a des serviteurs de Dieu Géasi. Balingi mbongo na nenga kosakanate. Et ce sont ces genres de serviteurs qui dépouillent les pauvres. Atalaka mutu nenga azalité.
vous avez suffisamment bakonjambo kamisusu bazalé qui volent l'argent du pays ba millions beaucoup que no bonde la pona bango tapé ça konda ba millions wana ils sont tentés de dépouiller complètement le peuple pauvre bazako dépouiller le peuple à de l'autre côté et ils viennent pour dépouiller ba millions ba milité mais ba millions yo serviteur de Rosen capable que no kuta na serviteur Dieu est capable la qui sa vision place ya Azrali pour tomber dans les millions, c'est seulement des femmes donc des serviteurs de Dieu, Géasi, qui aiment le matériel, qui sont cupides. Alors que la Bible est péquissi cupidité. Parmi les vices, parmi les comportements chrétiens, à qui qui qu'il soit, aux serviteurs, aux simples frères, tous ces cupidités. Il y a beaucoup de pasteurs, ils sont là, poto. Non, non, beaucoup sont des cupides. Les Kabagéazi, pasteurs Géazi. Bah, ça est belé. Oui, Tina Nambon. Tina Nambon, voilà. Tous sont ma santé, tous sont ma bakit. Exact. Tous sont dans l'église, tous sont à Sénégal. Sans que après, là, t'as malade. Mbapa, et là, on a Tokoloba. Ma pasteur Bisenga Senga Bazali. Serviteur de Dieu Bisenga Senga. Luka jour mususu tor solo lango de faux serviteurs de Dieu bis donc ya senga kaka mbongo mbongo nano avant nena abani ko senga mbongo ba masakolo ya ba kiso ba kena ko zo bazo beta ba professeur 8 millions de kilomètres nazo sakola pona mama mon kobo tout ça pour batindele mbongo $200 $300 eye ba mama poto nyonso kaka mama hotel ba ndenge ba primer boite kaka mama kuta za pauvre mais tala ba maman mususu na poto ne batinde la kabatu musu ba mbongo awa à cause de ba prophétie à Lukuta na ba message à Lukuta ya ba prophète na ba pasteur bazar na Kinshasa ya 8000 km nzamba zo la Kisanga toi tu es ici 8000 km pasteur Géazi c'est que les ni souni toi tu es pour na comprendre ce qui se passe là-bas maman ça na mobali lisusu te mobali no akimio alors ko salisa ki ye maman eza solo te voilà nengwana après tinambo tinda offrande ba misu ba comment ozola on ba kiso ya masakoni maman pe alenga bi muto ayebise ndengeni alors que ba musu utilise ba information muko les aller na compétition technique wana utilise ba information ba tuka ka o ba ebi likambo pona Arnold aya boake lingango mbana mona commence ko la pona Arnold ade alors leo nzamba zo la kisanga ko linga ki jeune fille moko boy na kalamu wana yo oza miss mini John bambika no zana ngwana na bike fille moko azali ko mone Nathalie autaki ko pesa $100 mikoleleki John akambo obi on a yebishe kada mutu moko ayebisaki yango mutu moko ayebisaki yango al pouf abeti yango mon sale bien ngondengani tina semence na o papa tina semence no na sakola potena longola botutu wana omoni mbongo zwaki ya fiwa neza botutu azu déjà étoile na yo John akomi kolenga po fetena sani tina semence nazo botropo nzamba zola kisanga ndenge nazo botutango ezokima mais tina nana ba mama pote belé ba kosama ndenge wana kaka ndenge mama oyo pe basali et belé ba serviteur Géazi veulent seulement l'argent attraper l'argent envoyez-nous l'argent bazwa bambongo yaza bien mais regarde dans son église des pauvres, des malheureux. Batondi tale belé. Il n'a même pas pitié. Yesu azo le sabato. Na timing le sabango bilo. Ils ne peuvent pas le faire. Azumi pikwa mbongo asimo kaka boy. $100 na mundimi moko ao. Allez boleka arrangez kamata zonga nandako. Olia malamu na bana maman kene kuna zambaza la nayo. Kamata. Ils sont incapables de le faire. Incapables de le faire. Mais ils gagnent beaucoup. Pourquoi ça mon dimi peut-être? Mon dimi il a besoin d'argent. Sali ça payer. Frère, quel est ton problème? Ça pas te tengami bonengeni. Bien que pour ça now, dis, achète-moi un peu de chaussures pour notre frère. Quel est qu'on va se mettre sapato hein? Na fait ça si. Yo na mono ça persévérant. Tu es assidu à l'église. Il faut église s'occuper de moi mouké et puis son pose au moins. Mais on peut se dire maintenant offrande hein. Alors, quel est qu'on ça pas te confie mon frère. Ma sœur, quel est le problème? Bana baliete. Dia pesa man maman hein lamba fufure mbalia hein na mono kondi matoko il s'occupe pas de ça voilà azoko même pas kotala na misuke oh bato c'est balier l'église balier non azoki pete donc ozomona ke le cas lokola oyo
avocat moko malonga c'est fini mais c'est fini on l'arrête azongi prison ndeko nanga il s'est passé na mboka na biso awa masculinité sommet moko masculinité awa ozomona chef de l'état azaki na ba invité na ye tomonaki Macky Sall la Sénégal tomonaki Faure ya Togo tomonaki doyen Denis Sassou Nguesso Tshombe Mondal Yandenges azalaki wana tomoni Paul Kagame azalaki wana ozomona ancienne présidente de la République ya Libéria azalaki wana procès pe discours na ye ba onje belé o défendaka droit de la femme ba azalaki mipiku na salle voilà baka ya kolandela yango voilà baka ça aussi c'est une violence faite à la femme wapi ba onje yango elobaka lobaka kaka baya kaka pembeni na bino mais bino mo fo luka baka voilà baka boy il faut pas se saisir nango on arrête le pasteur on lui demande de restituer l'argent là 735 $, zongi c'est le plus le 1/5 comme dit l'écriture donc au fond zongi c'est la maman bongo il lui remet l'argent monsieur pasteur le bic appelle ça qu'on français Eliami mais pourquoi la maman se plaint alors pourquoi elle se plaint soit pour ça qu'il faut regretter non aussi na ko regretter comment ça elle part c'est une femme qui yango na mobali nende fala sala pas elle son mari mobali na zama elle était c'est le mari qui devait intervenir pas la femme mobali nende albi monsieur serviteur de Dieu moi si nanga comme état quelle est cette femme là qui est pauvre au teka ba tomate kama matongolo 735 $, c'est quelle semence les alaka toi tu es une femme pauvre ozoluka montant si on te demande on va prier pour ça les alaka donc son mari devait prendre eloko wana au sérieux il va trouver ses serviteurs et lui dire moi si nanga teka kimbonga ce n'est pas ce que nous nous sommes convenus remettez-nous notre argent c'est comme ça qu'il doit le faire non il doit restituer c'est pour une femme pauvre il doit restituer plus le 1/5 ça coûte 1500 $. Ah bon on dit prophète aza mutu nangai me nazo ebate ozomona nazo ebate o so que zan à moins que zala enino mais moi je ne fais que prendre la parole de Dieu une femme pauvre lokola aïe lui devait avoir pitié d'elle il devait avoir l'esprit de Dieu oh yo moi sur 735 $, ozana mobali bengelanga mobali na ona c'est ce qu'il devait faire bengelanga mobali na et son mari vient mais 735 $, moto et bungi mais c'est quand même moi mon consistant est-ce que nandaku ça va déjà les enfants ba okende école bazane yango maman mona kenganga APS si mako fructifier comme ebele c'est quoi ba meli yango lokola nguma qu'est-ce qu'elle se plaît maintenant son mari devait koya ou le prophète lui-même devait appeler son mari et bango mibale basali yango lokola anania na Saphir bien que bakosa ki pri andako bateka kite petelo baki wapi mobali na yo benga mobali no pe alo un serviteur de vrai est comme ça moi si aya koto nos mariés aux ana mobali yakana Christ lui-même l'a fait avec la femme samaritaine appelle-moi ton mari je n'ai pas de mari lui n'a pas appelé le mari de la femme et il a pris son argent il doit le restituer plus le 1/5 ça c'est du vol et c'est de l'escroquerie c'est de l'escroquerie parce que là il est sali dans les médias et il devait réagir aussitôt que moi si on a les cas il devait réagir tiniba bon ça n'y a faire mon le caca apporte le Paul Mouto mona Willery a sali accident les gens sont venus ils sont allés propager partout et to kuti jeune fille moko amuke ya jipa mukusi azalaki na kati ya voiture jipa moi mukusi n'importe le Paul Mouton le lendemain nango Didier Maembe passé dans les médias pour na rectifier le lendemain kakanma biloba loba batu Didier Maembe passe dans les médias pour na expliquer les faits tels que zalaki et si la niente nana quoi qu'on justifie les choses mais lui personne ne justifie mutu moko azole kat ozomo avant di nenye donc c'est vrai qui ne dit pas mon consent eza lokola bata Congo d'apao ba yebisaki bango venez justifier personne n'est venu c'est que Congo d'ap ce sont des voleurs il faut les considérer comme des voleurs alors parce que vous ne voulez pas répondre
Venez répondre. Balobi boyibi bo détourner mbongo. Plus de 133 millions de dollars. N'est-ce pas 105 ans? Via ba banque moko bosoki banino. Soki omoni ke ezali lukuta leka na ba dossier na yo. Nazola Sabino ba dossier authentique. Ba relevé bancaire nanga authentique. Wana ba RFI na bandani wana média pour ceux qui mettent à port wana bakosi. Ce sont des aventuriers balinka ba salir honneur nanga. Voici les documents où moi j'ai yangoy. Na tikali ko ibambonga ba congolais. Non, ils ne veulent pas venir. Ce qu'on va considérer quoi? Bandi Mango que vous avez volé l'argent des Congolais. Bandi Mango. Vous voyez? Ça c'est l'erreur il y a mon salanzam. Il devait aussi koloba que na tikali ko zambonga mama nate. Version exacte que maman na ki pona bonde la pona e na bombela e mbongo. Nde na so ki na bombela ki. Je suis étonné de la voir kolika na ba média ko salir kombo nanga. Et puis ba maman na biso baza la paix sage. Baza la paix sage ba maman na biso. Et ça pour aller frapper la porte. Pourquoi basi boko zala si manipulable boye? C'est vraiment dinga et ça la kanga pas vraiment. C'est toujours pour ma bana basi qui a côté maintenant ba salir maintenant elle va na ba média. Ote ba ibinga mbongo, ote ba violenga. OK daki kuna ko salani. Otuna ka batute. Venez nous poser à nous des questions. Babo tuna ngai. Jejika. Na kende kuna to na kende te. Na ko banda ko bisoko kende kuna te. Ba maman posez des questions. Hein? Une fois m'a posé une question à Queen na États-Unis, na Texas. En tout cas, question na mona kiango pertinente. Na sepela ki nango pena mingi. Na sepela ki nango ngingi. Est-ce que moi si moko atikali ko sala miracle pour na question na maman wana oyo abondela ki pour na comédien muyombe gauche akufaki. Elle a posé une très bonne question. Na sepela ki nango pena. Est-ce que moi si moko azana kacha Bible a sala miracle? Comme on est nan, pesa qui na circonstance ni, na pesa qui réponse. Maintenant c'est pour dire ah non, aye bipenda. C'est comme ta question opposée à Kinga Yuan. Na mona qui a la vie est très intelligent. Est-ce qu'un serviteur de Dieu peut arriver dans un lieu où il y a la guerre, peut bitumbe sili? Oh, nabino arvino pena non, arvino intelligent. Où est-ce que vous voyez ça dans la Bible? Serviteur de Dieu bitumbe ça, a kiti malamoko sikana, a bandi ko bondel, bitumbe sili. Vous avez des écritures. Nako répondre papa, nako répondre. Nako répondre, nako répondre. Nako répondre. Baraka Mogisa jusqu'à l'obi que il faut un sambongo. Peut-être que maman pas dans la mobilité hein. Non non, so mazana mobile. Suis bien la vidéo. Alors bien zana mobile zana bana. Mais le journaliste n'a pas su qu'autour na pour nani mobile nae à intervenir dans makambo ngote. Donc il faut condamner maman wana qui était naïve. Oh bakosi ndenge wana. Alors que pour voir qui ça autrement, et puis il faut condamner son mari, parce que son mari devait intervenir. Nakawan à Saliangote, et puis il faut condamner le prophète Mugisha pour n'avoir pas associé le mari ya moi siwana nalikambambongo wana. Il devait le faire. Bengelanga mobali nayo. Il ne l'a pas fait, il a pris ce mambongo, c'est fini. Alors moi si a commis ko salir na ba média. Et ça faut tenailler. Donc pour Nanga, il doit restituer ça. Parce que la justice, c'est fini. À Kosambo. À Kosambo et Kosalamana monté. Il suffit bah ONG il y a ils ont défendu les droits à femmes. Ça c'est une violence. Hein? C'est une violence. Vous dépouillez. Na toute écriture proverbe venez. Nzambe à ko défendre cause na bango. Pe à côté vie. Il y a batunion sur baza ko dépouiller bango. Il doit connaître ces versets, il doit faire très attention. Tout serviteur de Dieu qui a l'esprit Seigneur, il faut akeba. Faut pas qu'on dépouille pauvre. Tikaye. Sali sandeye, sali saye. Pour faire nous qui peut aider cette femme-là. Alors, une femme n'a pas so combien? Pourquoi qu'elle est liboso? Oui, dans 735 $. Il te faut combien alors? Pour que ben dans mon bali nayo. 735 $, j'ajoute $1000. Ça va? N'a pas so $1000 comme ça, commerce à la bien. Hein, au italien on place à malamu bana bazala bien ba kende classe malamu hein bozala très bien hein il y a kaka l'église tikaka 10 millions na offrande na hein na peso $1000 hein maman allez to bonde la pona yo na mobali no na famille maman nga ka se planga pesa ba témoignage pourquoi les témoignages c'est toujours ya mabe pourquoi na ba passer pourquoi toujours les mauvais témoignages ba témoignage ya passer a sunginga ezala kate
Pasteur Assombelinga voiture nazaki mutama makolo. Oh mon Dieu, bénis cet homme de Dieu. Nazaki ko souffrir. Pasteur Assombelinga mutuka. Nzamba zongi selemi. Il n'y en a pas. Pasteur Songola salisingai. Maman azako bela makasi na hôpital. Nini to salite. Pasteur Asunginga yango nazui na salisi mama. Bazongi seli mama perfusion mama abiki. Moi nazanga ki mineva la classe na ke pas passer apesinga mineva la classe bana bazotanga malamu ba obenga ne susu bana te. Pourquoi vous n'avez pas ce témoignage là? Pourquoi vous n'en avez pas? Kaka ba escroquenga ba violenga c'est trop quand même, c'est trop. Il faut changer un peu de langage, il faut tout changer ma paradigme. Il faut ba yo kaka ba sango ya bien. Passer aza mutu mwa boboto, passer a bolamu. Aza mutu mwa salisaka. Témoignage pour repère sa serviteur des a bien et ça m'a bête à moins que bon banda mitem na bino mabe so bolingi maté à sa côté até là c'est vous mais vous l'entendrez pas coquin a botoli moi ça batumongo aibi batumongo escroquer batubo ça ce n'est pas un serviteur de Dieu, un serviteur de Dieu véritable na kacha makomi lisez la makomi en Zambie on n'entend pas un serviteur de Dieu a botoli mutubiloko aibi on n'entend pas. Ils ont gardé leur témoignage intact parce que le jugement et que ça n'a pas en colo, la récompense est pas en colo. Na boy ko taché vie na makamonina. Combien de nasina émission le nasina la question peut passer rango. Une femme s'est plaint pour un serviteur de Dieu. Ayeti awa. On l'a dépié. Non seulement on est dans Libanda, mais elle est venue à Kinshasa ba dépié sous son bon. Aye ko se prend nabi maman. Tango e baby ndebo ko lukangai. Ngana sengi yombongo te papa. Vous voyez, comment je vais voir ces serviteurs là? Na pesa que $400 na ye awa na nini na lukia zomo na te na $700 na ngai sili na hôtel maman c'est beaucoup. Azo me makanga bazamba kuna toke ne ko bondela na bi pour quel problème? On a ça qui na problème ko bi problème yango zaki excusez-moi, problème ya famille. Nde fota kuna na poto oya pona problème famille boke nous semble na mangengenge. Mais c'est un serviteur de Dieu. Alors la musique il peut prophétiser au loin au biki. Il faut que tu viennes seulement ici. Papa Amélinga Nalbi maman s'il vous plaît maman en tout cas naïebité qu'est-ce que je peux faire soko ebisakanga avant. Je suis allé voir les serviteurs en question. Les serviteurs appellent singa version Moussous. Nabi, qu'est-ce que j'ai fait alors finalement? Nabi si maman, mais il y a condamné ndeyo, yo lingi lo sambote. Yo ye poku tanane lo sambo ya bilemba. Vous voyez, beaucoup de ces femmes se plaignent du fait que elles ont été l'objet d'escroquerie à beaucoup de serviteurs de Dieu à Wanakishas. Batindela bango bambong, même na bamituka. Je connais mon kakota kutu na procès, na mon batindele kutu na mutuka. Akoum kokima kima ye moko aye akiti sans que alaka akiti ti na église ya passer passer wapiye bébé c'est non passer azate azab akeko bula abo akeko bula na mutuka nini parce que le pasteur avait dit à la maman na que mutuka bakanga ngo na police maman bi bakanga ngo na police chaque fois il ne faisait que demander na maman wana pine toboki radiateur carburant et tout. Maman ne faisait que donner. Et puis, silence total. Abenga ote, police bakanga ki mutuka. Mutuka na somi na tindelo bakangi. Ok, ça va, mais il faut tout régler les kamang. Sans qu'on laka, yemuko abimeli mbalamo na kisasa, aketi randa kwa passer. Balbi passa za koboul. Ba meni pe na balabala, on voit passer koleka na mutuka. Batu batondi na kati. Na biloko likolo. Azoe bate. Azoe bate ke ba yeli déjà. Azole kapena n'a tout plein. Arbi bon, c'est comme ça qu'il fait l'argent. Na mutu ko yanga na tindaki. Na zozela. Ba explication comment qui est belé. Tina justice. Maman na bina me makina ngona dit pas na mona ki trop c'est trop. Un serviteur de Dieu. Na boy ko tangelo kombo. C'est pas bien. C'est une pauvre maman. Pourquoi vous n'arrivez pas à être sérieux? Atine le lot qu'on a. Mais ça là, boyokani na ye. Amélie. Nabi papa na lapi. Na lapi ba passer à Kisasa na lapi. Na lapi. Balinka loko so ko senga senga. Ko senga senga.
Écoutez la phrase à maman. Kosenga senga, serviteur de Dieu. Babelelo mubisenga senga, c'est pas bien, c'est pas bien. Sous des pauvres, basi bazwa mayele, bazwa mbozwa mayele. C'est trop. Faut changer maintenant de langage. Lobana qui n'est pas serviteur de Dieu, akabelinga. Solution na ki nango, akabelinga. Nazanga ki mutuka apesiga. Nazanga ki kisi pona ko bikisa babola, ba maladi apesinga. Nazanga na difficulté na ndako na ngai, tozaki même pas neloko akolia, passer apesinga mbongo, na sombi saki ya fufu, na sombi saka. Mbongo a commerce naza nango, passer nde mutape sakinga. Atalinga bike, oza konsulte bana combien? Bana 7. Ah, mais comment tu fais pour vivre? Papa na souffrance. Après singa $735, yango na bandi ko sala commerce. Mais toi un passer, tu bouffes le côté, tu prends l'argent à maman ba. Mais ce qu'elle lit pas en Zambie. Le samba mobile comme facilement pas en Zambie. Zamba kobo tolo bomo. Merci beaucoup Susu. Merci à toi aussi Alvin. Merci d'être venu. Maman Zo lela lit partout. Bazo yambaye souster, azo beta bato na église, ba protocole bazo compliqué maman moyen mo akutana baraka ezali souster. Accueilli par le président de l'église de réveil, pourquoi ça? C'est pas bien, c'est pas bien. On comptait, bango il fallait bailler là en aide. Aux homona, baluka ba sungaye, ote, maman azwa. C'est parce que maman kuta boy ne kokene na justice, mais qu'est-ce qu'elle fait? Accueilli naye, et pas y a ba collègue serviteur de Dieu naye. Aux homona. Albina kende nano, ba collègue na ye ba benga ye, ba ebisa ye mon frère, aux serviteurs de Dieu. C'est pas un bon comportement. Sinon, au quoi na oyo, ma commis et lobby. Et ça aussi, c'est la faute à Bassi Monsous. Na 2 Timothée 3, verset 6. Il en est parmi eux ceux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent les femmes d'un esprit faible et borné. Voilà, il y a des serviteurs là qui sont plus malins. Ils captent aux hommes, ces femmes-là. Ils captivent des femmes. Il y a potokuna pour la plupart, d'un esprit faible et borné, chargé de péchés, agité par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Vous voyez? Donc, beaucoup sont devenus comme ça. Ils s'introduisent dans banda kouana. Aïbi bana basi na baza faible na ko chiner facilement. Sans même consolatana mobali nae. Akotu na pe mobali ete akobende mukia zaki na akimi le corbeau et le renard. Tango ko lukabi ko sale ko kende ko funde wapi? Au funde nulle part. Atoke pas prophète Dodo Kamba ko yokate avec mukuna et l'autre côté. Atoke na justice, nga na ebani na za puissant. Mais le puissant c'est Dieu. Il va te ôter la vie. Yo dépouillé pauvre, Dieu va te ôter la vie. Akoboto la obo moi. Vous êtes venu sur GK, votre numéro 0 plus 243 85 152 79 31. On a numéro nanga. Voilà. WhatsApp. Merci. Bonzambe, na Bonzambe, Lola, Ezofuta. Simana to ya oto nzamba boto kwaye. Desu swapi to mon ami mbala simabai. Yo yepo kutana ne lo sambo ya bilemba. Vous voyez, beaucoup de ces femmes se plaignent du fait que elles ont été l'objet d'escroquerie à beaucoup de serviteurs de Dieu à Wanakishas. Même na mituka. Je connais mon kakota kutu na procès, na mon katindele kutu na mutuka. Akum ko kima ye moko aye. Akiti sans que alaka. Akiti ti l'église ya passerang. Passer wapiye, bébé c'est non passer azate azab. Akeko bula. Abo akeko bula. Na mutuka nini? Parce que le pasteur avait dit à la maman que mutuka bakanga ngo na police. Maman lui bakanga ngo na police. Chaque fois il ne faisait que demander na maman wana. Pine toboki, radiateur, carburant et tout. Maman ne faisait que donner. Et puis silence total. Abenga ote police bakanga ki mutuka. Mutuka na somi na tindelo bakangi. OK, ça va, mais il faut régler les kamang.
sans kolaka ye moko abimeli mbala moko na Kisasa aketi na ndako passer balobi passer za koboula ba meni pe na balabala on voit passer koleka na mutuka batu batondi na kati na biloko likolo azoye bate ke ba yelie déjà azoye ka na ba tout plein arbi bon c'est comme ça qu'il fait l'argent na mutuka oyanga na tindaki na zozela ba explication comment qui est belé tina justice maman bina mema qui n'a dit pas c'est na mona qui trop c'est trop un serviteur de Dieu na boy ko tangelo combo c'est pas bien c'est une pauvre maman pourquoi vous n'arrivez pas à être sérieux atinye le loko na mais ça là boyo kani na ye Amélie nabi papa na lapi ba passer à Kisasa na lapi balinka loko so ko senga écoutez la phrase à maman ko senga serviteur de Dieu babelelo mubi senga c'est pas bien sous des pauvres basi bazwa mayele bazwa mbozwa mayele c'est trop faut changer maintenant de langage loba na kene pas serviteur de Dieu akabelinga solution na ki nango akabelinga nazanga ki mutuka apesiga nazanga ki kisi pona ko bikisa babola ba maladi apesinga nazanga na difficulté na ndako na ngai tozaki même pas neloko akolia passer apesinga mbongo na sombisa ki afufu na sombisa kala mbongo a commerce na nango passer nde mutapesa kinga atalinga bike ozako bana combien bana 7 mais comment tu fais pour vivre papa na souffrance apesinga $735 yango na bandi ko sala commerce mais toi un passer tu bouffes le côté tu prends l'argent à maman ba mais ce qui a les lipa nzambe lo samba mobole comme facilement pas nzambe nzamba ko botolo bomo. Merci beaucoup Chichi. Merci à toi aussi Alvin. Merci d'être venu. Maman zo lela leli partout. Bazo yamba il souster azo beta ba tout na église ba protocole bazo compliqué maman moya mo akutana baraka ezali souster. Accueilli par le président de l'église de réveil, pourquoi ça? C'est pas bien. On comptait, bango il fallait aller en aide. Aux hommes, baluka basungaye, pote, maman azwa. C'est parce que maman coûte à boire une la justice, mais qu'est-ce qu'elle fait? Accueilli naye, et pas y a ba collègue serviteur de Dieu naye. Aux hommes. Albina kende nano ba collègue na ye ba bengaye ba ebisaye mon frère aux serviteurs de Dieu c'est pas un bon comportement sinon au quoi na oyo makomi elobi et ça aussi c'est la faute à Bassi Monsous na 2 Timothée 3 verset 6 il en est parmi eux ceux qui s'introduisent dans les maisons et qui captive les femmes d'un esprit faible et borné. Voilà, il y a des serviteurs là qui sont plus malins. Ils captent aux hommes, ces femmes-là. Ils captivent des femmes. Il y a Potokuna pour la plupart, d'un esprit faible et borné, chargé de péchés, agité par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Vous voyez? Donc, beaucoup sont devenus comme ça. Ils s'introduisent dans banda kouana. Aïbiki bana basi na baza faible na kochine facilement. Sans même consolatana mobali nae. Akotu na pe mobali ete akobende mukia zaki na akimi le corbeau et le renard. Tango ko lukabiki ko sale ko kende ko funde wapi au funde nulle part atoke pas prophète Dodo Kamba ko yokate avec mukuna et l'autre côté atoke na justice ngana ebani na za puissant mais le puissant c'est Dieu. Il va te ôter la vie. Yo dépouillé pauvre, Dieu va te ôter la vie. Akoboto la obo moi. D'être venu chez JK, votre numéro 0 plus 243 85 152 79 31. On a numéro nanga. Voilà. WhatsApp. Merci. Bonzambe, na bonzambe, Lola, Ezofoot. Simana to ya o bakeni nzamba boto kwaye. Lesu swap to mon ami, mbala sima bye.